Dimanche passé, na salle de service moko ya délivrance un féticheur tout ça il a ça n'a pas de délivrance. Makasi. Oh. Tango yo uti na monde wana. Nzambe siko frappé sope makoki. Il y a eu que démontrer que réellement il y a zana nguya koleka côté uti wana. OK. Eza kuinda. Pasteur Jamaka ko initier Maman Tiffany te. Balet ko bozomona eza ba kombo ya esprit AGLA. Eza ba kombo ba démon Ariel, Godol, Yaren obabengi reine de midi. Yangoyo tana facilité que obenga esprit et ya ekota liboma mwasi wana et la tanzoto et botama potesko ya ko accomplir mission ya Satan. De so landaki nonga la première partie te fozonge la première partie nde o comprendre mamna loba na komi ko expliquer. Eza pentacle ya reine du ciel. Zolobela makamwa mwasi oyo. Balobi na mokilo tozali mwasi oyo baza ko adorer ye, baza ko évoquer ye, ba catholique bazobenge Mama Maria. Yango nazozongisa yo awa total quelques signes auto yebi pe église auto monaka particulièrement na ba pays na biso. Église de Satan sur la terre. Eza église ya bato babengaka ndengango gagner dangereux. C'est-à-dire ozo gagner mais danger pe ezali. Ozo mona ezali clé mystique. Basantu balikolo boyakani bino bato boko banga nzambe bokita awa boyoka bobiangi na biso bozala pe na baibanso bakobonzela libonza misa lelo. Père Marcelo, que Dieu les bénisse. À l'église catholique et là lokola moi hein? Salle d'attente. Donc tout catholique vouloir ou pas consciemment ou inconsciemment tango kaka zokota na kati kuna sangwa bani ko sala homélie, c'est-à-dire azako diriger culte, donc azome mabatu nyonso le sambo na bango orienté vers les morts. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité, n'est plus dans le tombeau. La princesse de l'Éternel dans vos maisons. Je vous, où vous êtes en ce moment, nous sommes ensemble et il n'y a pas de souci. Dans cette émission témoignage, je reçois pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marc, qui est déjà sur ce plateau, Mutombo. Nous allons continuer avec ces témoignages qui nous édifient d'ailleurs. Mais avant toute chose, je demande à Alain Kiakala, Jiramokwa, Yves Bolofa, M. Fayoulou, de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Jésus-Christ, notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pasteur bakokata.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga sikoyo tozozonga tikela katela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kobote olingi mosala mpona nini De retour sur ce plateau, Papa Guy Labala, c'est cantique qui a fait plaisir à Maman Lauriane, à Marlène Bouilly, à Nekab, le Sako à vous, Nathalie Moussibou, pourquoi pas Maman Betty Kokelea, Maman Fouratabou et Papa Caïs, la prophétesse Mariam en France, l'église évangélique Cité Bethel, pourquoi pas Maman Marie-Claire Karawa, à vous tous qui nous aimez, nous vous disons on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je disais au départ que je suis avec l'homme de Dieu, Jean-Marc, à qui je dis Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, ma soeur. Shalom. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Moi, papa, faut qu'on a simbilo micro. Hein? Ah. Dieu nous fait grâce. Voilà. Santé, Moussala Nzambe, Goluka. Santé Zamalamu. Dimanche passé, dans la salle de service, mon corps à délivrance et un féticheur. Kundola bakisi tout ça kotumba misusu alors ça n'est tellement na ganga ki mingi mwa mungongo mwa rim mais cela ne nous empêche pas que tout ça est dans ça n'a pas de délivrance makasi oh makasi nakubana te bato ni swa utaka ba côté kuna ba busani bukanga na bino tonde te za po ma okanga na biso te moni tangu yo uti na monde wana tangu ozoloba mabe nango Nzambe siko frappé sope makoki il y a yo ko démontrer que réellement il y a zananguya koleka côté utiwana. Merci Liloba déjà pour na to bande émission na tombeli bino boyo ki malamu na souhaita kabino écoute ya malamu pe na senga na bino ke yambwete koyoka apôtre Jean-Marc bondela na Nzambe po tenzamba peso mato ya molimo sinon na ozana zolo que Dieu te bénisse yozo kanisa ke na lobi que Dieu te maudisse parce que diable akoba lola maloba. Wondela kanzambe nzamba peso mato ya molimo pote oyo kanga malamu. Amen. Merci to côté déjà na maman comme na biso témoignage na biso na bité soki to kozonga sima to kokende. Oui to kozonga sima mamuke. Eza ko inda. Ango pasteur Jean-Marc ko initier maman Tiffany te. OK. To ko initier maman Tiffany te. Maman Tiffany alenda. Alenda po ko tsekuna et a pétété et puis biso to zana te pona ko yebisa muto akota kotoyo. Tozebise mabe ya kotoyo so moni boye ngolo baboye tozo avec sa mabe ya kote wana bolama kote tokomi. Amen. OK. Merci. Bon pona ba balanda ki ngai na première partie na biso na lobaki ke basala ki nga pentacle likolo parchemin pentacle ezali pourquoi la forme le quoi dessin le quoi ba signe moko boye ba posa na papier parchemin ba ça na ba encre et après ba charger ango na puissance démoniaque pour na kokota en contact na monde à ténèbres. Je m'explique. Alors na zongi mo muke na tableau na biso je pense que caméra na biso zo la nangé pas boye. Voilà. Balet ko bozomo na ezaba kombo ya esprit. Denge expliquer qu'il la fois passée qu'ils ont gardé 4 directions. Voilà, tout est le mikaka. Nord, sud, est, ouest. Alors nakati ya cercle ya ozonga ba lettre ezali wana A G L A. Eza kombo mobimba. Eza ba kombo ba démon, Ariel, Godol, nakosisa ba kombo etikali mibale te po muto ko kanga. On voit déjà pentacle ezali na kombo a risquer à ça l'appel. Duna sukeli wana
Alors soki oza na pentacle oyo na kati ya poche ndenge na banda oloba tango siko tangi bakombo wana oyebisi bango ke nalingi nasala boye 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 pa mutu wana bango bakosala action wana mbala moko. Donc oyo ezaki pentacle oyo maître Sabu asalelaki nga oyo asalelaki nga mpona domination. Donc yango oyo. Alors tango na progressaki na témoignage nalobaki ke tomataki na Lucifer n'espace. Tant toke n'espace, tokomaki na temple ya liboso, o likolo ya temple wana, nalobaki kezaki na signe moko ya reine o babengi reine de midi. Yango yo, eza na ba cercle ndenge nazali koloba, na kati ya ba cercle wana ba croix ezali, ba o biloko bozomona eza représentation ya nini kwa libumbu ya mwasi. Donc uterus eza wana, ovaire eza wana, trompe eza wana. Ndenge azomona boye a trompe yango wana oyo eza ba ovaire. Alors tango sikoyo mwasi oyo abotaka te azoluka mabota. Alors à partir ya mwasi oyo reine de midi oza na facilité ke obenga esprit eya ekota na libumu ya mwasi wana elata nzoto ebotama po te sikoyo ya koaccomplir mission ya Satan. Yango natangelaki bino na Psaume 58 verset 4 où ezoloba que les méchants sont pervertis dès les seins maternels, c'est-à-dire où t'as déjà na kati ya libumu mama aza dia ya kobeba. Maintenant naaki koyebisa bino ke tango bapresente nga pa reno oyo de so olandaki nonga la première partie te fo zonge la première partie nde okomprendre mamna loba nakomi koexplike. Awa ya mibale eza pentacle ya reine du ciel. Reine du ciel même na Bible balobi batangi ye na kati. Jérémie plutôt chapitre 44 pe Jérémie chapitre 14 pe chapitre 7 ezolobela makambo mwasi oyo balobi na mokilo tozali mwasi oyo baza ko adorer ye baza ko évoquer ye ba catholique bazobenge mama Maria na lobi boy makambo ngazoba eza mama discuter te kende ka kotala ba mama melo wana catholique balata ba chaînette moko eza na médaille ba dessin liboso mwasi balola médaille wana sima zalaka curieuse bi ma sœur na posa natala na médaille na yo na sepe nango balola ona sima omona signe oyo M croix surpassé na barre oyo donc liboso eza image ya mwasi alati couronne na sima nango nde pentacle ezalaka na ba étoile ezalaka 12 étoiles eza 12 esprits oyo ezo entouré trône na ye. Nalobaki yango na témoignage na deuxième partie. Maintenant musala ya reine oyo eza nini? Musala reine oyo ezali pona ko faciliter bato ya mokilo ya biso babanda ko adorer oyo eza nzambe te me ba adorer lokola nzambe. Bakotia mutu akomi nzambe. Bakotia ekeko, bakotia nyama, bakotia eloko moko be ba adorer yango. Mais ye a facilité pote eloko wana bokoluka bo adorer wana ya pesa ngo puissance. De manière que puissance wana ekobanosa ba démonstration ba miracle ba nini pour bo croire que réellement eza nzambe. Mais force ezo utande ao. Et c'est comme ça que ba psekinga lokola yo koti na monde na biso, ça dit na monde oya magie, okokota n'importe quelle religion te. Okokota n'importe quelle église te. L'église na biso ezaka na ba signe, so ezana ba signe te ezana ba uniforme. So moni ozoke na église ezana ba signe, zala sûr que za ya biso, kuno kosala no makambo nyonso oza olingi pe obimi okei. Mais soki aucune église o ezana ba signe te, donc il y a un danger. Parce que le roi bango baza na signe te, c'est que ba bata monde na biso te. Donc monde wana eza monde ba signe. Monde wana eza monde ba convention. Monde wana eza monde ba alliance. Monde wana eza monde ba pacte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au comment par exemple, balobaki que l'église wana eza na ba uniforme, à part ba uniforme eza na ba signe. Ya wana zozongisa yo awa, total à quelques signes auto yebi pe l'église auto monaka particulièrement na ba pays na biso. Eza ndeko moko atindela image moko ayebsinga que non na Kenya déjà il y a une église ba comment
église de Satan sur la terre. Mais awa nazong sio awa to banana awa moni croix na boro tozomona oyo eza neti monde nzobie lune na ndambo eza église ya bato babengaka néo apostolique. Donc signe na bango yango wana bazaka pasteur tel malamu utang pe néo apostolique. Mais eza yango ti Si na bango yango ti et en malamu pe na zabo zaboy. Et en plus de cela baza pe na uniforme balataka noir et blanc toleki toye awa engolo basko ni otiki batuka bo eza signe na bango eza lokwa par exemple elembo ezolakisa ke naza ko appartenir na eloko wana eza lokwa bon nako expliquer ngo lokwa nini nzamba solo te bato oyo basangisa donc na ba religion oyo ezaka sangisa vous comprendre batie liloba nzambe eza mais na sima na mamuso ebatami uko comprendre ngata on a ko évoluer na ye awa oyo eza signe ya mpeva longo na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natia yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni eloko te ebi ke ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza wana biso yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso toya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareth. nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna pona zela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makambo bongo na monde bat bapesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires. Tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme on a bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la photo ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa photo yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. ya modé yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Mon quai. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Bato mpeva longo basala si oyo bato église unie du Saint-Esprit o babenga neti balu babenga malemba bato wana baza soki bakomi na période moko boye mona bazotuntuka batie moto bakotaka na moto moni ba église wana bautiliza signe oyo okomona babeti cercle na se babeti croix na s oyo omona bazo bakeli koloba Saint-Esprit mais ça Saint-Esprit te Pentacle oyo, signification nango réelle, selon le monde des ténèbres, ezali Satan, opposant de la prédication de la croix. C'est-à-dire Satan, azako s'opposer na prédication
de la croix, c'est-à-dire que Jésus-Christ a fait la vision de Koulousu, bango bazo contredire makambo wana. Yango wana komona bato nzambi mpungu na ba religion misusu okabalobi ke Yesu Kristo akufelaki biso te. Yesu Kristo peut-être akufela inde ba Yuda. Mais biso toza na biso nzambe oyo akobikisa biso. Exact, juste opposition à la prédication de la croix. Okomona bato wana parfois bazolo baboye. Lobi Jésus-Christ aza prophète, maza Dieu te. Aza sauveur na biso te. Bazo expliquer biloko wana. Maintenant, nazo zong sabato basala par exemple o babengaka magie na tango akala eza bato musu baza kosaba magie oyo babengaka zamba gorille. Eza magie oyo ya kokotisa molimo na kati ya nzoto ya mutu. Bazaki kobenga ngo mingi na terme général gagner dangereux. Magie wana baza kobenga ngo gagner dangereux. C'est-à-dire ozo gagner mais danger pe ezali. Ata ko bongo batu bazo yoka mo wana bazo ka phrase wana mais ba obanga te ba continuer toujours kosala. Gagner dangereux. Alors na eloko wana magie wana bengi gagner dangereux. Bazaki kosala la pentacle oyo. Okomona mutu a dessiner yango na se atie makolo na se. Siko bani ko benga docteur Salomon, bani ko benga docteur Salomon, ce n'est pas Salomon de la Bible hein. Ezaka kombo. Alors benga docteur Salomon, ako benga malin, ako benga ça dépend mon kombo so zamba gorille. Tango azo benga zamba gorille za pona bitumba. Do betio likofi okwikao. Donc ba kacher ba sai la kango, ba karateka ba sai la kango. Mais okomona pe okene église ya nani pevalongo wana, okene église ya malemba ba sai la ngo. Mkonsu na tuna bango bon. Bofinga ngai po mezate nga na nsimana ndima na nga mafinga ebimanga pe na nzoto te. Mais nazo tuna bino makambo eza mambo nzambe. Mais biso siko na magie tozaki kosalela yango ke pona kokotisa démon na kati ya nzoto. Okotisa zamba gorille, okotisa malin, okotisa ba démon nyonso wana. Pona nini sikoyo na magie ezo sala pe musala. Soki ezaki loko ya nzambe. Réponse ya Katetifani. Ozomona signe oyo omona ngo me église oyo armée d'Israël musu pe basai la kango omona na ba pete na omba lata kana ba beta kango na pe armée d'Israël pe balata ka pembe balati pe ba pete lokola ba soda mais na ebité soki penda na vraie religion soko lati ba biloko wana ba pembe wana te oche ba pete wana lokola ba soda wana nzamba yoka yote na yebi pete donc to évoluer kaka oyo ozomona ezali clé mystique. Clé mystique au bozomona ezoloba mambo ebele. Lelo bo comprendre nanga ensemble ke bato ebele ba utiliser ka clé oyo na ba église na bango. So kei na ba catholique okomona clé oyo na couronne yango nde papa lataka ne kotinaye. Sikoyo balobaka ke eza clé oyo Jésus-Christ apesaki na apôtre Pierre. Je te donne la clé pour te oyo kokanga et kangami oyo fongola et fungwami. Mais so tali clé oyo position ka ezaleli. Est-ce que oko fongola porte nini ngona iserire nini na clé oyo za croiser bo. Eza impossible ya kofungola. Soki clé oyo ka ndenge za boye okotsa na serire yo funga manango te. Mais clé oyo eza juste ko kotia mate ya moko boye. Doctrine moko boye, ba dogme moko boye, oye ko sala ke mutu soka azo accepter yango ezo pengwisa ye. Donc azo bima apostat. Donc un apostat akoko kota lola te. Yonde to benga ko pengwa. Comment les catholiques ba utiliser ka clé oyo? Na kotangela bino verset moko e ko expliquer yango. Oyebi ke soki pape kaka lelo, abi ke balungo abike konyoso. Mais dans la église catholique, on va faire melaka, ba cérémonie nyonso basalaka, ya kobenga, ba wei tout ça. Soki kaka a lobi balungo la biloko wana, c'est-à-dire lungo li clé. OK. Alors comme il ne peut pas kolungo la clé oyo, donc ba dogme wana na banino wana eza clé. Yango nde omoni sotangi na Bible, Jésus-Christ azoba na ba pharisiens. Si je m'abuse pas, eza na Matthieu chapitre 23. Je crois verset 17. Tu peux vérifier après. Mais Jésus a dit vous fermez les royaumes à ceux qui veulent entrer. Vous n'y entrez pas vous-même
Et vous ne voulez pas laisser ceux qui veulent entrer y entrer. Donc, bokangeli batu porte pour bakota te. Bino boyebi ke bokota na bino te. Sikoyo, bokangeli batu bana posa okota nzela pote bakota te. Matiende alobi. Et oyebi ke nos frères catholiques bazo encourager batu basambela Maria. Soko yebisi ba mwe bino bosambela ka batu. Boza ba idolâtre. Ba yebisi te toza ba idolâtre te. Bino bozo adorer Jésus-Christ. Bozo ndimakaza Seigneur na bino. Soki Maria botaka ete. C'est comme si Bible les a encouragé bango basambela Marie pour abotaki Yesu. Mais Bible yebisi biso ndengo wana te. Tiffany opposé une question. Olobi ke est-ce que oza sire que ceux qui muto abengi bakoko asali mabenga bi non. Soko bengi milimo bawei eza mabe. Bible lobi yango bongo na Lévitique. Même na Deutéronome, Bible ezo pekisa. Mais au comment na bandeko na biso catholique, bazo ba santu balikolo boyakani. Bino batu boko kanza boko bino batu ba santu balikolo boyakani. Bino batu boko banga nzambe bokita awa. Boyoka bobyangi na biso. Bozala pe na baibanso bakobonzela libonza misa lelo. Na bino pe bakoko na biso. Bosalela kinzambe na motema malamu. Bokita awa. Boyoka bobyangi na biso. Bozala pe na baibanso bakobonzela libonza misa lelo. Solandi phrase wana. Ezate ke non. Ozalo samu na biso omeme pa nzambe. Ezame mata bongote. Mezande bango ba yoka lo sambo. C'est-à-dire prier bozo sala ezako s'adresser na bango. Ba yoka lo sambo na biso. Pe bazana ba nyonso bazo bonza misa lelo. Siko différence ni nezali entre bokoko na biso. Parce que nga na yebi na Équateur na mona bandako moko ya bakoko. Omoni bazo benga ikuku. Basali kamwa ndako wana ndele tout ça. Babandi ko benga bakoko. Babomi soso balambi ekutu bien te bache wana bike bakoko balia et puis babandi ko ebisa bakoko mboka izo marché bien te biloko izo bota lisu bien te so batu baloni en plus de cela soki batu bazo kende chasse banyama ezo mona na te bino bakoko bo bendela biso banyama bo fertiliser mabele. Donc c'est pas différent na biloko ba catholique bazo ça. Parce que bakoko na biso bazali ko bendela bango na marque wana bango pesiko ba yeme na style mususu. OK. Voyez, alors c'est comme on lobby, ok, c'est que on a raison. Donc tout catholique, vouloir ou pas, consciemment ou inconsciemment, tant au cas kazoko tanakati kuna, sangwa baniko sala omeli, c'est-à-dire azako diriger culte, donc azome mabatu nyonso, le sambo na bango orienté vers les morts. Yangwano moni bakoloba par exemple, na paroisse onga nazalaki Saint-Pierre Claver yabakusu. Pona batu ambanda keza ko discuter te, bazai ko yemba boy. Santo Pierre Claver yo mobateli ya paroisse na biso o sangana na biso oyo kalo sambo na biso o zala pe na baibanso bakobonzela libonza misa lelo. C'est Santo Pierre, donc Pierre Claver ayo kalo sambo na bango. Ezate nzambe yamba lo sambo na biso o Pierre Claver amemeli o teme Pierre Claver ayo kalo sambo. Donc eza culte des morts. Alors je le répète comme mon frère Marcelo, que Dieu les bénisse à l'église catholique. Et à l'ogola moi, hein, salle d'attente. Ngana lobi en faire mais salle d'attente. Non oui, pourquoi salle d'attente? Parce que muto za na salle d'attente ako baye ne pe bien. Na omeli pe na salle d'attente a bazo ya mbangate na muto ifwa ya mbanga na biminanga. Loka babiso yo, to za na salle d'attente to bima. Donc ngana lobi te ke za ya en faire. Maintenant, on a une salle d'attente. Soko bimi, on mi sauvé na yo. Mais so bimite, on continue à katia liboulon. N'évolue, hein? Toye awa. Na olia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un bon qui est dans l'agence Nazareth.
Caritas du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po